Baboyi ne mwana bango pesa mutu lokola Karine Mokonzi mokanda. Est-ce moi la pas dans mokanda? Fela za mokanda te. Faut pesa mokanda. Mutu ba ba gaza producteur. Et là on monte ça passe le quoi pour Karine Mokonzi anniversaire ba yemele joyeux anniversaire tu les gâteaux. Mutu lo nga Karine na za souci Karine na za 50. C'est pas comme c'est mon point pour la bolingo là. Hein? Pour la gars il y a tellement de kufa kaka. Tout le monde les Boni boy. Comme ici nani tigre mwana livulu. Elemba mais livulu. Mais ça lemba. Mais livulu kasite. Bongo ça nanga bweke le mais c'est pas lemba te. Bamba sinza kapasha sida ya lukuta. Kwa nwiriye kaka na vie. Lelo Pamela lelo lo baka comme camarade Sinza. Abenga Sinza nda bongo za mukolo mosinju. Oh ka internet tout. Oboni ngande na boy ko na pesa manike raison na point moko. Oh manike le baka non la linga ba hypocrite te. Oh Olobi nani nga peut-être Pamela Chekola abana ko la katongo pa na ye aye ko brosser aye ko sukwanda ka Karine abani na déjeuner ake na dîner asukisi na souper azubonga transport ameli masanga alangwe mpe elekeli pa lali wana ndaka Karine nga ba le bandi ba compréhension en tout cas forcer te katamba la moko libala wana po so ko forcer ma bezali elle va Karine comme ici nani tigre mwana livulu elemba mais livulu mais ça lemba mais livulu kasite bongo ça nanga bweke ele mais c'est pas lemba te ela bana oyo boti oyo kwa siro ba mona ni parce que alembongo trop na kofinga Karine on a fait notre batini à film atali que non c'est la star planétaire fona bongsa kana yeba corona yé to borisi on a encore côté ya mère na manike zani parce que mère na manike yo linga ba na ba conflit. Bonjour, bonsoir, ça dépend Air Bozolanda Bisso, c'est votre humble serviteur Jerry Kobetox D77 de la presse Mobala Litutu Yamboumana Zolo. Beauté à deuxième république. Donc on a beauté na nga motata mobutu akenda nango. Que so lukio Jerry Benda Ben Salabo héros. Merci beaucoup na confiance na bino bozo pesanga. D'ailleurs ça rabino à chaque fois so ko vidéo na WhatsApp pesa muninga. Émission Loba Vérité bandi. Awa na lingaka mutu atanga eloko na kombo nango sauf bêtise. Et puis kombo ya mutu asali mabe ko faut tanga ngona émission Loba Vérité. Merci beaucoup na ba abonné nyonso ya Feza TV RDC. Feza TV RDC bo continuer ko s'abonner, bo liker, bo commenter. Nazo sepe na bandeko yo, bozo finga nga makasi, nazo sepe na bandeko bozo encourager nga makasi. Ezo sala nga bien pona avancer na musala oyo. Merci beaucoup na Mabela Dinganga, la patronne à moi si à Mwindu Yangolo sans microbe. Merci beaucoup na maman Pasteur Titi la source, merci beaucoup na Danine Tila na Dible, merci beaucoup na Jessica moi dit depuis Australie. Merci beaucoup na Tatoué wa Sakul na assistance na ye. Lelo na koloba vérité na makamu o poto pema ki moi muke. Mutakalisation qui est de PMC seulement muke maramba Karine Mokonzi pour ça qui bat soto silisi maramba ya mutakalisation qui est de pose beza mutakalisa la 3 jours donc la 3 jours si là qui tozongela sikoyo mama Coca-Cola tozongela la baronne makamne comme na niveau ni makambo loba mebele parce que to loba yango lelo libala wana to monique ezate mais ngana uti ko information moko ya sir. Oh, nous avons invité, nous avons photo solo, là, la vérité, ce que c'est solo. Elle s'appelle Jemima Gros Bébé de la presse. Dans la Nengebele Dinganga CP. Donc, pour Motonaye. Elle s'appelle Mokoyo, à Kosala Moussala Malamu, il y a Tchenzoto de sauter pour battre Belé, basse Belé Internet, il y a un Zoto. Batchanzoto en G. Mais il y a un Moussala. Tout solo, tout Panzateke. On a déjà bonjour bébé. Bonjour Jerry Kobetox. Mobala Litutu hein. Beauté à deuxième république. Beauté à deuxième république et puis bonjour na Batutu Watap sur la chaîne Oyo. Et puis mon boss JB Koumaluta na Congo Victoria. Merci pour la soutien à yo. Merci à tout le monde hein. Balobi à 2 depuis la Suisse. Mon vieux Adricha Motomètre Beba depuis Londres. Merci pour la soutien et aussi merci beaucoup à maman Yvine Bapita, maman Nelly Moucheni, la présidente. Tout oyo nzamba do simba salanga bolamu. Merci na ye hein. Voilà. Mututu oyo nzamba do sanini. Ado simba ye asalanga bolamu. J'ai mis la caméra, na sala ngo boye na batu nyonso tout. Tant na ta drapeau na ngabo. Ta la caméra loba ki roloba.
vérité na émission. Na ba vérité na émission oh na makambo fona loba. Na opela mo que na le baté na le baté. Bon le ba vérité. Na ba vérité. Jemima makambakio de Sili. Tozongi na makambuya pour beza mutakale sala ka 3 jours hein. Na habite est-ce que elle est 4e jour? Beza Sili. Tozongi na Karine Mokonzi. Où allons-nous? Na. Où allons-nous? Na makambuya Karine Mokonzi. Il paraît-il ba famille ya Feli osobe komo benga nyau bango nde baza ba bomi pena ya libala ya Karine Mokonzi po bamonaki ke mwana na bango akopesa Karine Mokonzi mukanda. Non non, bon déjà par rapport à Makambouana, Karine Mokonzi c'est une vraiment véritable star. Azali icône il y a internet. Parce que non, non, moté, alain nambetu na ye, mais na batu mo pena bati ba sukoli, ba koli ba parfait, ba bité to ça mito finga e. Oh. Avant ça mito ba préparation. Ba sukoli. Ba sukoli, ba ti ba maquillage, ba crayon tout ba gati ki toko ba talon ba ye. To finga moi so. Donc il y a tout ça mito ndé no kino bono kino, mais yo kina nkande, ok na nkabo. Yo ko tapesa ba question. Tout na ngape boy. Ba sala ngo. Ya ka pour la carré. Maman, tout les gens qui a libala, tout bateau sur mon indéné. Moi je dirais que pour votre information, Karine Mokonzi a l'oba comme déjà. Nga naza na problème na tigre té. Naza na problème na belle famille. Famille nyon surtout parce que dérange pour la moi na bango. Bango ba monike tigre aza bébé. A mélanger au poto. Te bango ba mona aza bébé té. Grâce à grand mécano, on s'est dérangé, ils sont en pleine émission. Si quand on est en pleine émission. Donc, Karine Mokonzi, à mon famille, n'a pas mon bébé. Bah, boy, ne moi n'a pas moi pesa mutuloko la Karine Mokonzi Mokanda. Et c'est moi là, on passe à Mokanda. Fais-les à Mokanda, te. Faut passer à Mokanda. Faut tu parles magasin producteur. Bah, t'es belé pour passer la maman mine, n'importe quoi, tu vas là, là, on va voir comment on appelle Mokanda, te. Parce que oui, bah Kayo est belé pour la photo. Parce que Mukanda, il y a pas ça Karine Mukanda. Il y a mon tigre, Azala Mukanda. Qu'est-ce que vous avez n'importe ce qui va permettre à Batomi d'aller à Mikanda te babalan. Oh, papa la ngai. Oui, il y a que tu le baga tu ba. Et comment gagner déjà la mairie. Moi comme pour que la mairie de comme qu'il faut dans bio to Mikanda. Mais ça on a dans famille et ça on a famille. Mon dégoût italien avec non. Na mais oh bergerie comme tof na jema babalani bala Mukanda te baba na la mboka tel. Mais parce que coutumier, ba yebi coutumier na mboka na ba. Ou ba yebi coutumier te. Bango bakotaka mwasi mobali sango abeni libala bale sila raté et si bati na famille te bati na les amis connaissances te mundele libala c'est pour 2 personnes et ça non bangoti donc c'est archi faux et ça non pour na Mukanda te na Mukanda te ça kake bango nde baza bo succès Karine Mokonzi babangi yango na famille na bango bango nde baza wana bo bakamususu o elekana moi kala ya makamule msu ya Karine ba vérité Karine pour Karine d'abord à ma tumboli. Karine va être provocatrice. Mais ça m'a t'inquiète toté. T'inquiète toté. À quand on peut la monter maté. Banani qu'est-ce que va t'inquiète? Oh, bah qui peka. Bah grâce ni mbizi. Vas-y belé. Grâce mbizi otangi comme on est vrai. Parce que oh tangi qui peka autant. Cynthia, na linga ngende. Non tant comment mtunde. Cynthia nani? Kapash. Ah m'a t'inquiète. Yamakasi mutu pena aleka defo avant de émission pour aloba bango to bayaka wapi na internet te parce que c'est pas to ya to répondre to ya wapi na internet donc ce que papa moni ke no lo mo les hommes minga na letanga pe minga ba vidéo na ngai to commencer ba pièce contre pièce papa ya le baki boye ya nga pe na yaki na répondre ke boye et c'est dit amane to futu to bimika rat to sali to kufa donc faut qu'on a zapete amane de pesa maka donc Karine Mokonzi ndinga azawana makamba libana minutes o boye faut bango lo mo libala c'est simple comme tina suka c'est que ndamba permettre que so mon libala bande ba mbutu ba compréhension en tout cas forcer te katamba la moko libala wana po so ko forcer ma bezali elle ko Karine tant déjà ndé balé benga kumisa benga makambo esalika bien ndenge bandaki bo kumisa nzambe to bakomi kofinga bakomi kosaba émission baofinga de Karine tolingi libala to boye na biso nga bien nzambe merci likambo esalami avant parce que soki babomba ne peut pas mélanger kola les gars ben émission ya nani ya Nolita pour le sage makamba lobaki
osepela no nango maka mutu pa nani nga éviter que Pamela Chekola bande ko la muka 5 heures pas na brosser ta ko brosser pas Karine oh olobi nani nga éviter que Pamela Chekola abana ko la muka tongo pas na ye aye ko brosser aye ko souper ndaka Karine abani na déjeuner ake na dîner asuki si na souper azumbonga transport ameli masanga alangwe mspe elekeli pa laliwa ndaka Karine nga éviter. Mais alobi Karine pe abomela bango liba mabala omoni lelo ndenge bato bameleli ye champagne ndenge pa ando melela bato ba champagne siko abomela net nani libala so mobali no aboyi ne yo za fota Karine mobali no ayeba lingi akute muso za solo alobi lisusu ponga za songi atukanga pena songi bandi alobi o Karine bamba Cynthia Kapasha sida ya lukuta po nourrir kaka na vie lelo boye nani lelo boye Pamela lelo lo baka komi camarade à Cynthia abenga Cynthia nda bongo za mukolo mosinju o ka internet tot o boni ngande na boye ko na pesa mani ke raison na point moko mani ke lo baka non na linga ba hypocrite te na point wana pena mani ke za na raison tu veux faire l'hypocrisie le bo sanga na groupe contre Karine pour bo sa ko samé ke bolingana kata botonga na comme monsieur ko bikamba Karine bo sanga ni ko bloc on dit comme si vous êtes une famille monsieur bamba Karine te vous rappelle mutu na oya na kwena ye on doit comprendre voilà tant le be mtoka Pamela Chekola ako intimider nga na ni Pamela ke photo na zu photo dans la kina Kinshasa na zu na oya photo nga bi non Pamela eza problème te biso tout uta bo ba photo na biso kala même il y a ça problème te abongi na epena poto te et là on peut te changer mais loko mo kana sepe na parce que augmentation des seins des poitrines et ça linga bien yo linga bongo te tina linga mo te nga linga bongo nga linga bongo kuna akena ngo pena bien ye ya chirurgie te papa simbi koto maboko mabe evimbisi asimbi koto maboko mabe evimbisi tala 500 kg to maboko papa mte evimbisi ndeko Marilo Pamela ndeko Marilo na bassin lolo donc to clore na dossier ya famille te mte bomi na ngoni ba famille te ezaka ke ba wala ba soi-disant ba belle famille ba vraie belle famille ya Karine Mokoda koleka na TVT ba donc bana baso nyonso balekaki na réseaux sociaux na balobaki bayambi bango na ba émission bazali kaka bandeko bavana na ba kivulu ba livulu kuna ba lemba livulu oye mo beso bokomisi nani tigre mwana livulu lemba me ya livulu mais ça lemba mais ya livulu kasi te bongo nanga boyeke ya lemba ya super lemba te ya pe terministe te eza lemba ya livulu mais eza ka lemba te ya mais bazaka na buku mais c'est moko lemba susi na bino ezaka poto longo ya livulu bon lemba kasi mais to bazali na Karine bono bete soli sola livulu te to beka za lemba te bono baka lemba bono ba livulu te to omona tango wana azana na ndeko na ngai ozobomba mabe nakobomba mabe ngala se Karine ta yendo bongo oza ko sepela oza enjoy na bolingo ya tigre mais nga si vola pour nga tigre na pour nga tigre pour atuke ndeko langa ayumine ndeko langa alelisi ndeko langa tala elo mote pesa mtu passe le quoi bolingo Karine Mokoda anniversaire ba yembele joyeux anniversaire te les gâteaux moto longa Karine aza souci Karine aza sengote comme c'est bon pour la bolingo kaka pour la gars tellement te kufa kaka tellement des boni boyeko tellement moninga na beke no ataka ine ale na bolingo tigre nga sifula finga tigre na tongo na fingi na midi na fingi na poka na fingi nanga ele nanga le temela benga nanga nyaute pour aka tigre internet so bokomo benga tigre nyao te ba fene ko ba benga tigre nyao fene kina na jubek ba be nyao te nga na benga nanga no nyaute po non la zele pena kombo te koleka nyao po nyao pesa apeka nyama mo bato baliaka bien faut ko lukira tigre comme moko boys o liango pena se le kwa poison musi ngako na wakati ko tolingo bongisa zo bebisa nde ki lézard yo ko lia musekete si okomi eza poison to kati na dossier wana donc bref Karine Mokonzi selon badiri ya Jemima Go bébé de la presse eza nango famille te balobi o ndenge bolobaki baboyi mwana bango apesa Karine mukanda famille ba tigre baza famille baza ba intellectuel baza famille moko baza bato batanga baza mayele soki baboyi relation ya Karine Mokonzi c'est pas na réseau social ba yo kata ba ko régler ba compte siko nalobi Karine ovanda wapi awa le pane ma maison ama le pane na ndako zo ma bela publier wana eza chambre boko sa ba to château na bien ya kobe toza lelo to a jeudi ndenge toza boye
na poto loki kuna babi corona zongi bazo sala confinement sous tout ça vie malade nde comme mutu faut changer nga na vie na ngai na zui temps ya ko expliquer kuzoro babi papa zalaka responsable un papa za mutu obokola bana mukolo makasi ya zoro mabela éducation nini o ya pesaka na bana na ye ta bamona uzoba papa baloba za na 60 bana parce que mutu aboti bongo des autres seli mutu abota bana ebele lelo baza na venir lelo o ba tusa lobaka papa tabulai moi papa tabulai ta moko ta azana pasi bango tu ba OK o chege o voyou jamais au maintenant d'intellectuel ba musicien donc moi bana ba ebele mais mutu ala position na bien hôtel Youssouf comme sinzana mbala moko tango lobi bongo na PCP moko ya biso mwana papa tabulai lelo azana ministère ya culture et art provincial tanti na biso bozo mona kitoko ya mwindu na mwana papa tabulai siko boye bisangai musicien ba boti bana ebele mais assurer avenir siko yo azoro mabel na ebele bana oyo boti ozo ko assurer bango na nini yebisanga avenir ni ozo ko assurer bana wana mais photo na mati bino mafuta photo ni photo na pibiana lobi oh chambre boye pena bana membre botala ba mama autorité na logique ya makambo mukoni kai na sala mukanya na tonga comme kolanda via ya zo mabiala te yo ata ba na internet ata yo lando te bato bakolanda yo parce que star awa mutu akufa te parce que star jemima so lelo benga comme ko calculer que non ndeni j'ai ko bacha sala mukara c'est que j'ai ko bacha jemima na biso lo moko na internet mutu akufa te eza ko samwa na ko piquer ba crise et puis ami balé eza mwana mwasa sala te mwa mobala sala te na internet biso tu noko ndenge moko zo mabiala ngai na lobano na pesa ka lo moko batutu bala ba congé na babona na mais conseil na pesa ko ya kinte oh nga mukolo ya kina mona ote po libango kozwa ayeki kina tendesa abundisa ki akati elamba yo peso bana tala mukolo ko ya na Kinshasa papa na na raison nga ya internet esuka na internet azwa video atiango na chaîne sur page sur chaîne na ye ale bazui moi so Paola zaka camarade nanga na Kinshasa tu étais ma copine à Kinshasa Paola yo ebi raisoni oba moto nzabe salaka la banzoto tu connais pour la ni basenso ba prière ba somme ba pardon oh Paola yoka ba comme ça l'homme sur internet pour ça la ngo bien tala intete mabe camarade no bolia bozomela camarade no boane boye ngana na théâtre yesa ya monde ya YouTube abeli ngana tikem sunda kuna biso na kitaka kuna na côté apocalypse kuna na siku ba on sans film na kenda ko tali na semaine mota 4 fois na transport na ngana otala master na ngaba biloko bimyo ka mota nzambe mais a travailler na zoro mabiala émission tant bakangisi ngai c'était la fille ne a tie vidéo na ngaba tosa ba commenter ba finganga zela non émission ba 5 secondes pardon zela o ba 5 secondes pardon zela zela ko émission ni ngamo ko likambuté osambe susu ngana c'était ça to bongama eloko ya bimise na c'était son na contre la succès tenga tu nika émission ba fukamisa yo ba fukamisa te ba fukamisa na lié dit zela yango wana zela déjà na kata mboko makambo edinga sa kata mboko mise wana na tika sala ngoti ngakuna kamwe bina fila fukamisa ye dit na ta ko mutu ate po eloko ala pe ezalo kwa que non tango beti match e koti bongo nga ko tango kwa mutu mo ate non ça le pe mission pété na pe na tina le pété na bien pété voilà quand la loba ba que non le parole s'envole vidéo tikala moni vidéo na ande tikala na que non tina ko pouvoir longtemps comme te non tango pe comme na te siko Pamela ni muta filma kiango Pamela nani muto tanga comme nani Paola so filma kate ya zui vidéo moi ndika vidéo les partager ma kit ya zui yango atia na chaîne les eloni la sake yemta so kiawo mais c'est ngamonati pozaki na ye ngamona ndenge yeni to sa live mais moi je voyais tala au moins mamona le babongo na yo kapasi moko na bi encore na pardon ne bando senga na ko sala lisusu te bolimbisa ngai na le mutu oh la seule personne on a s'excuser pour na ye za ndeko na mobali parce que to benga kaza PD mobali na ndeza mutu tel déjà wana ko benga mobali PD ça sans avoir de preuve tu dois t'excuser et na s'excuser wana yemoko jeune colonel la télémi wana apesi mutu ne téléphone a filmer c'est la personne wana ya dit pembe na fukami non ya dit avandi boye auté ko bote ko perfuser hier
atie maboko na sima bo. Siko video ngo zaki monter obelinga mona maboko na mutu. Te kasi maboko na mutu boete. Na mona na mutu likolo. Non boete. Omone mutu o aye mais awa avec da pâle. Sote dit ah on est mutu moza makido. On est maquillé sili awa. Donc il était pâle. Ayaki na hyper crime ka ponanga. Encore pour quoi une attention papa bato. Il était vraiment pâle. Alors ce jour-là, dès que notre azou maboko né a posé mon etiboé par rapport à zo kaleti hein? Moi vertige ça. Mutu tanga do filmer nga. Mutu ba tena simane azo snele ke non yiba ka pe. Non, obazo yiba esko yiba kati esko neti boye. Moni ba kati e boye. Et le kola ba on monte comme ça maboko comme si yé de ko fuka melay. Pour ça la beauté pour déranger carrière na yé. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ba signaler biso vraiment Kinshasa, ba église, ba bar na éviter l'été fatel la soni Cameroun. Na ko sala émission spéciale pour na makambo. Ken piana ba komi ko soana Karine Mokonzi. Ken piana ba komi soana Karine Mokonzi enfin. Manique est très fâché. Et wolo na sepeli. Oh, parce que alimbongo trop na kofinga Karine. Alimbongo trop la kofinga Karine butu pe mo ipose mbongo na fête mafuta batuni ya film na film. Atali que non, c'est la star planétaire. Il faut na bongsa ka na yeba corona ye to borisi. Ce qu'on a comporté, ya mère na manique ezani parce que mère na manique yo lingaka batoza na ba conflit. O lingaka ba bongsa te. Hein? Bino be manike batali bino be bofinga pe na ngambo ya Ken pe na lelo akeni tengande na batani za na Karine na tikala ko finga manike te bo Ken piana et puis na oto finga manike pe te Ken piana Ken piana finga pe na timna loba de ba vérité so na bi ke Ken piana de ba ngo ti poto e kala bla nene tayar accord non te na fingete. Ah, c'est un giro. Non, c'est pas ndeko ba pese ba. Parce que tayar ni na ko kyo dimina ngote mettre ndula itona. Na lobi e ba ndeko ba na poto kuna. Baza mitema be pese biloko ya taille na ye. Ba pese biloko minene sko taille comme ça kata biloko poto. Et baby forme. Ata mo suster et venu kuna na balise. Na lobi ka vete. Yo se pe na onenge Ken pa mo so na Karine Mokonzi. Bravo. Makizembe. Félicitations. Olandi les bons chemins yaya. Pour ato fingi Karine. Ato bon si Karine film le film metala makaka. Sko yebisa ngai. Zano bien ndeko la moi si. Kula ne ba fitité. Si on ne ba bongisi na Karine bino pe bongisa na Ken piana. Bonga nga problème Ken. Bino nyoso ba charge ba défenseur. Tenga problème Ken te. On a problème na Ken te. Nga ko zamsi temi abla ma Ken makam. Ken boy mso le kabwe sa mona kabwe. Mama boni. Na mona ke mission na yo pour polinga fa. Ezaka internet. On doit to lia kwanga. Na problème Ken. Yaza muta Ken tote. Jamais. Vrai mutu. Moniken a comprendre na YouTube vrai mutu o kaka kenan vrai mutu o finke na midi o finke na poko o finke na bo a kangiso te fo mbongo ko kangiselo wana bo fa boko la bana contrairement na mutu mo ko na place mo bo ya likolo bité na la moi mo so la place a wa donc ane otombo lié o moni ke yoza niveau société ou niveau communauté ou na niveau moral likolo faut la même par rapport à grandeur na yo te o za pena gros bébé de la presse faut la même la place mo ko ya likolo o ta ba to la bia e bongi na niveau pour la société ngé pesé te pour ya niveau na ngati oh il peut crime des niveaux na ngati. C'est ça. Obina maneti batu batala ko babaka mwana malamu. Kadaka mwana malamu yango le baba vérité. Te yibisa ngai. Mbongo oyo zui wana ke nango tiko puta poka ngisa mutu. Okosa mama belé. Oh, okopesa ba cousine na yo, ba nièce na yo, ba tante na yo, moi mbongo pa nguba, moi mbongo mapala tongo mais yo ndimite okangisa yango mutu. So considérer mutu wana. Voilà, merci beaucoup to komi na suka na pesa gros bébé de la presse maloba suka pesa pe ba mbote mais ina tunoka mutuna. Il y a vrai autre bisanga qui cite ka pasha za muta kento ya solo. Ah muta kento ko? Ah bon ba tu ba mona on internet. Il y a vrai outi ko bisanga awa vient na biso prêtre des prêtres catcher au monumental atikala ko fuka matin na vidéo wana. Non. Là j'ai mis ma mère couper te wana jiron pe na komba Yesu obso sambelaka. Yesu amona ba bisa ba ko sima ba kisi po musique na bango betama. Yesu amona ke na ba tusu ba la raté to biso la azalaka misu rouge. Yesu amona ekoki to la ta ba kete ba basa ba meya la kama kolongulu amona. Zana fuka matin. Okumo munoko ba mbote na kasina banani. Et puis non moi il mbote za te la pesika mbote la mutu moko adusha motomètre be basile.
so lingo finga ngo lingo loba par rapport moi si j'ai pesa nga kala pona mona ba monta ba kati koto ba coller ba kati koto ba ko na tensko na mona no samba na parce que nga mona sala vidéo wana mais quand je vois la vidéo net et le kuta so na mona tano samba na nani merci na moni bima ka mboko na kenda poto na moni ke na simbio place bobelaka yango Mathieu mafuta nga simbio bobelaka te nga la vidéo na baki na tanga kwa mutu mo pété tipo na ba pe bongo pe même boki na ba vidéo na ngata wa peut-être attends des façons si lisanga mona loba makambo lingo loba oh boyaki koloba aussi peselanga tala caméra peselanga VJB Kumaluta pambote be et puis si le boss JB Kumaluta le vrai pétrole de Dallas bambote belé donc so monique émission et ça au passe olingo benga nga pona conseil numéro la nga yango na opesa so mo mpeka na lingo benga pona finga nga siko talanga bien na loba na nini na makolo na maboko to na munoko pour la moni comme si tout ça to la vérité pourquoi ça côté na politique ya la ça nga kokota te po 2 jours de na ke maman osu ba boki nga so wap et pourtant na da am da project so sambi singa mettre na bisa fokaye so kangi singa mettre na bisa fokaye to sambi ka moi pe na ya project donc to sambi ka rapport na moni boyene bien dans un peu respecté pesa numéro na yo please soit big soit carnet soit téléphone please quand on va signer please 243 89 155 41 60 c'est toi la plus pour la baba moi na tebo baba ba comprendre na salle donc comme là j'ai bébé de presse benganga finganga le ba to ko kolonga mais oyo ezaka munoko na ko répondre yo ko la pour finir la vie non. Voilà, merci beaucoup en tout cas Nzambe. Internet yo uta wapi Nzambe. Internet yo. C'est le bébé église té. Kotanga communauté na mission nanga. Kotanga communauté na mission nanga ya za sous musicien té. Limbisa pardon. Ba musicien za ba faire gola, za ba fali pupa, za ba bina filet, za ba vibraton piano, za ba fabricas, maestro, za ba gez mawete. Ils appellent Lady Maître. Nena. Lady Maître. Patrick Beckham. Wana mutu nanga tongo. On a lisunde pela mona vraiment na pene Fabregas ni wana Lady Maître. Voilà. Patrick Beckham. Patrick Beckham na yebaka ye pa ya Oli 5 mwana ya mama Biyomba uta na orchestre wana. Après que yepa ndeko na biso kulutu na biso Didier Lacoste nde aye ko intégrer pa ya Fabregas. Oni pa lelo pasali nze. Asa denzela na ye. O tema lo baki ba pesi ka album a répéter na bato. Combien ça répéter pendant orchestre. Kasi ba pesi ya sala nde bongo so asili sa bomi. Abomi te papa congolais. Wana kata pe ya longwete. Mwana moko bo to style ba. Waka na kata ndako a répéter abo. Ana ndaku après ça répéter mais kuna pe asali orchestre tango bazo pe ça yozo boya c'est le moment ya ngwana ndi. Siko yozo beta musique ya kisime biso zaka boye to ko kende. Na beta musique ya kisi. Bango. Toko mina suka en tout cas mission yo. Les propos tenus ça n'engage que. Na tengo manani. Soki wo moni pe ko sangisa biso mibale. En gros, o sangisa. Merci beaucoup na Jessica. Yo ananda avandi bo ngata tengo manani. Tala ba bongo musique à kiss na ngasa. C'est lui oh kotaka ai. C'est que ça pena yé. Même les toits na papa ba tanga comme na yo. Ah comme on est ça. Gros bébé aussi ici. Gros bébé aussi ici. Comme ça on est dans l'émission hein. Oh mais ça aux hommes ta soko tunga question ma vidéo. Kanga loko na loba. Comme tout ça na question vidéo oh ba. To pe bani. To ici. Il y a Edi petit frère na Ebi na filé na je ne pense pas qu'il y a un ma. Il y a Edi afuka. Donc vidéo ko bébé de la poste lobi ba monta kango. Ba monter pe fa na ka boye, afana maboko la mutu na kitu pas donc santé bien té. Donc vidéo wana ba monta kango ko monter. Merci beaucoup na bandeko nyonso bolandi biso na Feza TV RDC ya Mabela Dinganga. Merci beaucoup. Merci na Jessica Mwadi depuis Australie. Merci na Francis Yomouba cher mutabisanga chéri. Kite comme l'autre te. Comme a PDT Nicolas IST à $3000. Là toujours mobali. Bon fanda boya ya. Na moni ndeko moko lobi alinga fanda na kit so tanga promoter bo. Bona banani wana. Ilo kasuka yo mona lenga émission yango yo. Ali fina la pesi donc c'est asali moyo. Achemo. Depuis que l'on a monté fini boyende nzoka ndé. Nebi saka ko na kala lito ingana koloba. Te yebi saka lito ingana koloba ngana banga ate. Ah, oloba ngana ngolo.
ba vérité. Et c'est monsieur Sina, pour le théâtre, pas comme ça. Mais faut te taire, bah mon zamba lingi bongo te. Il est en général comprendre. Ah jeune, parce que moi là on est moi style. Ah moi c'est. Asa jeune, asa taille S, asa mouvement moulay. Taille S, moi moulay. T'as trouvé ma sakou. Bon, to suki wa. Ah et puis comme il conseille ma pardon la vidéo ma bé. Botika la brancher la chaîne Amino Fezati. Ma bella, yo comme bella, bonne année. T'es na benga après émission. Ce qu'attends toi sur la après émission. Pour le moi pour la bonne année au Boyinzamba au salanga bola mais puis le 28 novembre c'est l'anniversaire de la maman de Génima. Le boss de la nanga muto quoi botanga. Maman nanga Kati Djemba Los. Djemba anniversaire le 28 novembre. Maman nous comment on internet. Tu vas te mater au loup. Il y a combien de personnes là-bas qui n'ont pas code pour la maman Bissou. Pour maman me assassine ma micro. Attends maman botinga, il va aller nanga. Il faut c'est pour la maman. Parce que mec il va beau kilo. Parce que mec il va combien? Babo kilo va combien? Parce que mec maman Bissou. Babo kilo maman ngai. Donc bokan c'est pour la beau kilo la bino. Voilà, babo kilo nyonso ya maman. Bokan c'est pour la beau kilo la bino. Donc soukia vraiment émission ba icha.